Nga comprendre te na ba pays mususu ezebele okoke na ta États-Unis okuta moto ezobula. Ozo prendre mais netoza awa na kati ya commune ya Gombe. Abiboye apekisi ke moto nyonso ekota su na Gombe te il faut kaka na lembe ya. Ba moto nyonso suka kaka na ba cité ekota na Gombe te. Mais na ebite pusu oyo ya salité zokota Gombe. Bon, message wana pour na biso tozo mona ngo eza impact te parce que biso to ba jeune congolais toza ko se débrouiller to futoka bandaku hier o privé biso te parce que tozo mona toujours alliance oyo ya bato ya FCC bakomo luka ba déstabiliser pouvoir à Félix. Yendenge avandi wana alingi biso tozala ba fazer tolesa ba foyer na biso te tofuta bandaku te tolala libanda c'est sûr tokolala libanda ti jour akoloba keno moto ekota na Gombe nde toko ti kolala libanda soki na ndaku na ye tokokota ti na kati ya ndaku na ye mpo na ba décision wana toyebi bango bien omoni makambo nyonso wana azosala azolinga tozongela bamisala tosalaki yango depuis 2006. Bonjour, Balantignon, sur cleboa.com. Il y a une tanya mavambula slandrique. Nazali bongo précisément na Willery ou ici quand na kutani na bande qu'on a biso ba mota. Toye ko solana bango. Avant de commencer, je vais saluer l'équipe de cleboa.com. Là, je vois dès la nation Tonton Banda, Pichu Mangaya Boss Lady. Je te souhaite déjà bon séjour à Kinshasa. Tu as vu que présence na Omar Mebele ont changé. Là, je vois aussi mon caméraman Marcus Talakarayo sans image des cas de Messana Kolanda ba image pour vous na libino lisolo nini lisolo zo régner na Kinshasa mokola le à partir de lundi le 23 septembre bourgmestre ya commune ya Gombe a lancé qui opération sans moto na kati ya Gombe donc moto ko kota isusu na Gombe ti yango to ko sona bande ko na biso ba mota ba pesa biso point de vue na bango ba moni opération wana ndenge nini ba sala kaka na ba cité ba kota Gombe te to pousa na to kaka kende ko na biso ya mota ba mi ko pesa biso ya mbote Mote maman. Aux motard tomonio awa na rond-point Willery bourgmestre ya commune ya Gombe a lancé opération moro opération sans moto na kati ya na kati ya Goda moto yo kokota na Gombe te en tant que moteur yo monone. Maman, merci. En tout cas, nous avons une parole pour nous. Nous avons comprendre que na ba pays mususu ezebele okoke na ta États-Unis okuta moto ezobula. Ozo prendre mais netoza awa na kati ya commune ya Gombe. Abiboye apekisi ke moto nyonso ekota su na Gombe te il faut kaka na lembe ya. Ba moto nyonso suka kaka na ba cité ekota na Gombe te. Mais na ebite pusu oyo ya salité zokota Gombe. Azoloba te. Biso bata moto apesa biso misala biso si kobana lelo to banokota sute tozo kende ende ti et pas beaucoup mais c'est à Gombe apesa biso misala to banosala poso kite to ko simba ba machete to banisco musala yango oyo maloba nga aloba yango tu as opération sans moto na kati ya Gombe donc moto okota na kati ya Gombe tu attends que motard bon apprécier message wana bon message wana pour na biso tozo mona ngo eza impact te parce que biso to ba jeune congolais toza ko se débrouiller to futoka bandaku hier o privé biso te parce que tozo mona toujours alliance oyo ya bato ya FCC bakomo luka ba déstabiliser pouvoir à Félix biso ba motard ne tosalaka tout lelo soki sensibilisation ezali mpona parti politique na biso tokendaka mpona makambo wana mais batika biso tosala mosala na biso tozofuta tozolesa bana tozolesa famille baza koempêche biso pourquoi Gombe eza nini Gombe tozosirkile na Gombe soki ezake babisi biso ke bokotaka boulevard te bosuka na commerce soit na botour tokozala na biso prêt à respecter ba principe wana mais soki ezake bazobimisa ba délinquant biso tozomona un soldat azan même na carte ya biométrique ya banque te mais bazwi ba voyou moko boye batelemisi bango na ville en tenue civile bakanga ba moto et c'est la police eza bongo général Kasongo
yo oza mokonzi ndenge président de la République aloba que bosa la contrôle na tous les unités parce que tokomomona ba fraudeur bakomi quoi ko manipuler peuple congolais tokomomona même na ba criminel bazokanga ba moto akosika za soda mais comment on revivre en nini Félix alobi que président de la République alobi que oza état de droit tolinga déboulonner bato nyonso balinga ba déstabiliser pouvoir na ye. J'espère na suki wana un colonel azobima na libanda un major azobima akanga moto sokoboma ba civil wana bape ba soda te batu mo balatisi bangoka bazani ba soda bazani ba carte ba civil bazana bakanga biso moto lelo soki solution monani te tokoboma moko lelo so solution trouver te nga na sengi na Bourgmestre Gombe asilisa fulu eza na kati ya Gombe eza salite yazo kokosilisa fulu eza na Gombe te kap azolinga na silisa moto soka linga silisa moto alukela biso misala po biso tozovanda Gombe Gombe eza commune Gombe eza commune lokola ba commune mususu Gombe eza libanda ya Congo te Gombe eza na kati ya capitale na Congo biso tokotambola olinga te ezanga mutu na lobi Maman, biso tozoka mwana no bourgmestre akoma obimisa pe mibeku ya kokanga ba transport. Ministre ya transport ya provincial aza wapi? Est-ce que bourgmestre eza na prérogative na ye abimisa pe mibeko ya kopekisa ba moto na Gombe? Toza ici bino pe raison te pour ani boko ta Gombe. Bon, c'est l'homme aloba e bourgmestre wana azoloba ke non. Gombe eza na place ba siège nyonso ya ba institution ezalaka biso bato moto toza na droit ya toza na ndingisa ya kobula kuna te. Bongo sikoyo bato basalaka na ba institution wana bakomata nini? Il faut pas mettre moto pour pas que misala avant. Tozo kama bourgmestre oyo. Ena nuye moko bourgmestre wana. Ba nommé na arrêt ya sima ya ndaku toyebi. Nani a nommé? Est-ce que gouverneur nanu a nommé nanu bandima nanu ye ndenge ba nommé te aya ko tela biso mubeko ya za ministre ya nini? Ya transport pour apekisa biso to bula na Gombe. Biso to ko bula. Ye lokola zo luka succès na bato moto akozwa yango. Ye ndenge avandi wana alingi biso tozala ba fazer tolesa ba foyer na biso te tofuta bandaku te tolala libanda c'est sûr tokolala libanda ti jour akoloba keno moto ekota na Gombe nde toko tikolala libanda soki na ndaku na ye tokokota tina kati ya ndaku na ye po na ba décision wana toyebi bango bien omoni makambo nyonso wana azosala azolinga tozongela ba misala tosalaki yango depuis 2006 tozongela yango soki alingi tozongela yango tokozongela yango na ndenge na ye tokokota yango tiki na kati ya ndaku na ye asala yango biso tozoloba boye oyo eza gouvernement sika euti kokota bango bazala misala mosusu bakosala te mbala moko na kokota mbala moko na makambo ya moto toloba mutu nyonso oyo akotaka na pouvoir koka makambo ya moto eloko ni biso tosala bango parce que misala ebele eza ya kosala oyo eza tribalisme oyo bazosala tozomona yango clair te oyo eza politique oyo ese leka deja oyo eza makambo ya sika tolingi su biloko wana te tracasserie wana so ezokontinue biso peuple tokotelema tokolakisa bango oyo tozali esi bino le pourquoi te ke bokota moto na Gombe raison moko eza te raison valable eza te bazolobaka tokota na ville te me tomona bato ya chariot bazokota bato ya pousse bazokota bafazer baza kuna bato ya maboma baza kuna et pourtant biso toza bato mo tozoloma bato ya propre tokotika bango na babiro et pourquoi bazolinga te biso tokota kuna nalobi boye mboka na biso ezotambola na constitution ya mboka na biso Joseph Kabila Kabange avec pression ya peuple congolais a respecté constitution a postulé 3e mandat. Constitution na mboka na biso elobi ata mukolo moko te ke congolais atambula place tel atambula lisusu place tel te Ngubila azo violer constitution lokole tolobi boye Ngubila yande gouverneur Ngubila azo violer constitution ya mboka na biso tokolakisa ye ke biso batoto telemaki pona Kabila a postulé 3e mandat te tokolakisa ye tokotelema lisusu tokota na ville na Nko parce que aucune fois aucun jour
toko respecter te ba violer constitution ya mboka na biso tolobi banyanga la kata wana bako sentir toza na biro changement de mentalité ezakaka pona go pekisa moto enyata na gomi biso lingele kwa ntono totamboli pendant 37 ans to bandoluka pouvoir oyo to souffrir makasi pona pouvoir to lingi Félix Atelemeli makambo ya état de droit toza apona avancement toza apona ko réguler derrière te l'un de nous na kati awezana batu bazosunga batu na bamboka batu bazofuta na bandako batu bazoliesa basi batu bazosunga biso na posa awa comme marché to bando kato batu biloko boto le basanga na nzela te biso toza apona avancement ya chef de l'état misala nano yete tango misala ekoya tokotika moto tokozwa misala parce que l'un de nous yele batu bazana ba niveau kutu oleka ba mususu toya pona ko accompagner batu te biso za pona ko travailler maman biloko bakozina biso bazosala wana ezalaka te lokola bango soki otali bango bien biso bato ya moto to perdre bandeko na biso soki combien mpo na pouvoir oyo mais nde eza boye bakaboya bango bamitoko mpo batambola babiso baplace mosusu bango balingi kotambola place wana te baye kaka bamitoko wana bazotya bamitoko wana na ndako na bango bazotambola mpo bakanga bato ya moto mama toza baresponsable biloko bazosala wana bazosala trouble na mboka misala eza ebele mais soko misala eye biso tokoteka misala ya moto tokota misala mosusu mais makambo oyo bana bazosala wana eza te elonga azolingana loba boye soki bakangi yo moto na Gombe eke par exemple na ipe kino bien na maison commune na Gombe amanda bazofuta 200 000 francs ezokende na kesi nini ekenda na kesi ya leta nini ekendaka et puis bazoloba ke soki bakangi yo so 15 jours eleki moto ane komi ya bango bakonfiske yango biso tozoli toloba na soi-disant kasadi wana bourgmestre ya Gombe wana biso ya yesika na Gombe wana eza teke congolais atamula biso nyonso awa congolais akotia biso limite po nini tanke bato ya maboma baza kuna na robo ya Kinshasa wana ya défenseur baza wana bazodéranger bato chaque jour na bapoko nyonso basaka bato ezokende bamindele mais biso nde tozo donc nazokomprendre te biso nde tozotia salite na Gombe yango to nini atika biloko aso continue bongo biso mpe toza na méthode tosi tozweli bango nalobi boya na baka mokuse tosengi na bourgmestre Gombe ayebisa biso bato moto basala nini au juste oyo nyonso akoya kaka bato ya moto oyo nyonso akoya bato ya moto tosala nini balobaka tosomba plaque tosomba casque batia kutu bandongo na biso bakangaka kaka lelo bourgmestre doli makambo alongwe atia mutu akoya ministre intérieur et provincial ayebisi so bourgmestre wana akontinue kaka bamoto au juste bato ya moto basala nini bato ya moto excuse bato ya moto bafuta bandako bata moto batangisa bana mumbla muge muto na parce que Congo l'état mumbla muge buna venga mu Congo na muta bandundu mumbla muge awa muge muluba ve muge muta bandundu na kisalu keve betu ke débrouiller na moto pourquoi betu mal à l'aise buna ouais bon de solution format mais tu vas remettre un rapana tu dois regretter bikola nous devons regretter le comportement wa banfumu betu baji batulombola baji balwa bayamuya baji bakula kutulombola tujibakenga bikola et puis tu dois regretter bikola bakumwa na muntu bourgmestre duhita kutop Congo bakutu qualifier te tubena motoni tujibinfi combien de fois ukaji bourgmestre mutu mwana te tubena moto babwele munzu bumwenda bakamuyiba katutu bancho bwele munzu mwa muntu to et puis tout le monde a catch a enlevé bantu chaque jour quand on a mangé comment mesure na cha moi di bangata wa kwamba you catch kaboji mu muko mimi wa Gombe to yetu di bena moto est-ce que moto doit quoi enlever muntu ai moto tout tombole client uji hanyima chauffeur comprend est-ce que chauffeur moto doit pas enlever muntu tu ba regretter bikolo bon comportement wen et puis moto tout di chabagaji midi mugimba jukuto eshe midi moto tout di chabagaji tutuji Shabana, tutu futa nzubu, moto ki papa, ki mama, ki
bana kifwa miwanyi unjilenda mukishase Burgomestre duwa kula wambanyi moto boba ukwata na chawa mujimina kakwena bwaluto kajama yenyi ntisululu cha muntu tichituka bwa kusumba moto tisululu chetu nyichijila na chamubana bende na chamutunga lunina twe yepwi tulini chiji katwa kulekele to yeya hatula bantu balabo kutukwa tetu jetu pre wachikale chenzek ikale responsable wa muntu wikala mufu nyumwa bene moto nyumwa kubantu bikala ibwakala ibatu chikale chenzeka yeya ikale responsable tukaba mana kumobyanza teko la ye lo sa teka kona Burgomestre ka commune Gombi sho teko atetela pourquoi Lumumba akachungola Congo nde bakalombe indépendance mbenu la ngeno tche mais elo kene to kama sho ateta to ko souffrir lo kishasa dawe etanda dikuta dawe konjo hande paka mena pa lo mena pa ko kingo woko to déranger hatoto ville lotana ville ekolo to doit Kinshasa soki ate ko a congolais ndeko nga responsable waso dato lesha kana tonosha teko souffrir lo seka futalo odu eko futalo odu na $50 mais teko futala ngomba futu so kala sala ngomba ko zeso yo yande mais lo kwa ko zeso e mayande njo wanga tambuye wa bureau de ekwifula wa yo tano tolele bureau de bourg est capable d'être mon responsable mais chaud on est capable d'être kokanja akimanya lo homochi weko to dérangement mboleka trop c'est trop tamboto na lo dikambondo nde kwa Burgomestre voye kwa falanga nde komena tele kwa falanga c'est pourquoi kaya nenjambu ya to atolangi ambriema ongo tamboto na trop c'est trop tout ta keke de connaît hato kikala d'accord nous sommes des étudiants mais l'état que nous sommes des étudiants nini ezali tozwa ba diplôme na biso ti diplôme etula na ndako diplôme na ngeza na ndako nazozwa musala te nini te na boyi na beta malikolo ya moyibi nde na simba moto mais kosimba moto yango wana nakoma boye tracasserie nasala boye tracasserie awa atake président ya bamoto totalaki décision oyo bourgmestre alobaki to accepter yango te pe toyebi ete eza mpona kotia mobulu na gouvernement na biso oyo toza gouvernement oyo eza Congo eza gouvernement ya sika tolingi te tracasserie oyo ezalaki na epoke ya kala tracasserie eya lisusu toza koloba boye papa tika biso tovanda bana mboka ekomi takeno ata moto azosala na moto ase retrouver na moto na ye tonyokwamaka partout eza kutu kaka na ville te ata na Kingasani partout ozokende bakokanga yo moto aluka décision mosusu po biso tosala soki balobi keno tosengi lisu na état congolais baluka keno bawewa basorganize mpe tobanda kofuta baimpo tokofuta yango mais mpona kokangaka bamoto toza contre sur 100 toza koboya yango je n'ai jamais été arrêté et pas ya police to et pas ya l'état moko bakatelanga kitasi nakende kofuta na banque ya l'état soko ofuti amande bakaboli mbongo si place ekoti na bakese na bango batangisaka bana na bango ata moko te azawa na Kinshasa mais soki biso toza kondima awa mpona souffrance mpona komizwa charge de tolingi te escroquerie mpe kimuyibi ezala na mboka wana nde toza koloba totelemeli yango moto nyonso soki balobi basala ke tofuta mbongo mama tosengi yo tokende kofuta mbongo wana na banque po ezala bien po kimuyibo tolembi yango esili modèle mafuta partout 200 000 pakasong makasong na valeur ya 200 000 siko azokanga yango 200 000 yango epakasongo na ipekini efuta na 50 000 siko